sommes le 29 juillet 2024 à la gare du Midi. Moi, Hans Zolo, Karine Mokonzi, Gauthier Lissassi, Areta, Jimmy Belao. La paix est plus forte que la guerre. Nabi guerrero batobele robe la mutu. Basolo nini elo le kikimia na mokilizati. Les boss Jojo Mandiki Mapata. Tipe Bokana les lauréats. Les boss de David Mangaya. Topesi bango matière. Ngamoro yaya nae na bomi ba moto wana moto sili. Balobi libala te kufi bonde kotikali. La famille reste sacrée. On est ensemble. Voilà, c'est fini, c'est parti. Les boss, Jimmy Belao. Ami. Voilà, bonjour, bonjour tapoter, likez, partagez. Et là, maman, c'est la bino, bao ba ebinga, te, le lobo ebanga, bo likez, bo partagez. Et ça, la bientôt, sur l'on a binga, la yara sur les camouisa, mais la maroya, penza, na sale, et fort, na zala, na bino, nana tapoter, la star, bo tapoter, et ça, la bien. Dès que le bara, bam sousou, base na bango ube koyeba na bango balinga mingi bafinga bango ube bango bafinga bato po bayebana mais mutu mususu alingane koyeba na bongo te soto zolo bato bapuka tokelo kwa na Karim Mokonzi alinga kaka balobela ye botapote Karim alinga te kombo nevanda soto zongi mukie la famille tangu fali pupa betaki arena. Premier concert, la famille va tapoter, si vous êtes intéressé dans la live, balinga kari, te bomak. To solo la verre. So to zongi, ceux qui to zongi moukie, na concert et arène à Paris la Défense. To mona, bato ba ebija Karine, bato ba comprendre Karine. Yamoko, ne to za la réseau sociaux, to va de la kako le la koma ba ningate. Ngala banga mama cessé autrement dit bibi tourne la ba voice abatu et belé la robi misango pe et belé ya bien na ya mabe mais ba o ba ebinga ba que mama cessé nga polémique té même Karine même maman Sylvie Monde même Magali lo mama même yo mama Congo ba ebinga très bien même yo sœur na biso atatu ba yebi mama cessé to monana. To solo là, j'aime pas de polémiques, j'aime pas. Maman Élisée, merci na tapotage, ceux qui ont tapoté, bon partager live. Bilan de vous comprendre Karine T. Karine alinga kaka balobela kaye, ne na tche caméra bo, na lobele ya sepeli. Ah comme Sabino bakizengi. Comment on comprend de la kaka ninga na bino mwasi? Comment vous pouvez vendre la kaka mutu moko bolobela kaka kombo na ye bino bo comprendre que ba page oui biso to zay ba ma page ko cha to mo na page le long de ba cha mais bon non comprendre biso tele to ba cha na page notre page qui dans l'actualité so mutu ala za makamu ye wande bo banda ko che ce qu'on a tuni ceux qui comme qui gani ki basu boko melanga mande comme la tokolongolango Karine comme la tokolongolango be tokolongolango te tozongi tangu na ebisa bi no muto total la live va Karine photo comprendre que Karine aza mutu oyo alingaka te alala ngi Karine aza mutu oyo alingaka balobela kaye toroyo okoma mwana misala ou bien bana misala na ye. Ba actualité za kebele na Congo wala ya kolobela mais ceux to bandika makamba Karine a tozo côté la Karine te tozo la vérité de Karine azape tozo nga place na ngala zonga ya concert a fali soki kaka ba oloba likambu ya Karine omona na ba mama mikolo kapena voix wana mama ko voix na sœur moko mukolo ko fa biba mikuli voilà peno ka sel pena simba espèce mais amati kaka po amoni koto moko
ou bien baofinga Karine, ou bien baofinga, ou bien Mama Congo, ou bien la marine. Par exemple, surtout Karine. Au moins, bakomataka wana, po balobaka. Mais moni o Karine a beti 12. Oyo Karine a komisi biso bizengi. Ayebi pena nenga ko manipuler peuple congolais, ben nenga ko manipuler réseaux sociaux. Ndenga batu musu bango baloba ke aza mama YouTube yende puta simbi yeba la komiso ki na ba 10 000 kaso ki combien bozo comprendre ndenga zo mata parce que ayebi ko salela bino be ayebi ko salela biso. J'espère que vous comprendre loko na concert ya fali pour Paris la Défense Arena. Bon mona ki Karine ayele ki biso ke arobimisa Arieta. Karine a besoin kobimisa Arieta te. Aza mutababul, Karine aza mwana wenge ye moka lo baki aza mwana wenge. Bo comprendre ngo te mwana la samba, bo comprendre wenge te. Botala ba wera so na ba jibe. Alala kala muka lobi kombo lange lali na uti kobota Arieta la beta kizemi. Ngaza la kana na ba voice ya Karine Mokonzi. Ndeto solo la na ye ndenga zolo balanga ke zeme zali mama ko ngala zala na ngela za fia matala ndate na la posa olala na komba mutu te na ba voice ya mutu te kota vanja yebi zeme tomona Arieta ba o bandima Dior Love bonjour tapoter partager ba o bandima ba o bandima te ti lelo bandima te. Moi j'ai des messages na ko sa ba capti bo za na o sala na tiaka ti lelo ka batu na nga ti lelo sala batu bandima te ti lelo mama c'est la zo ba problème na batu pour la zema Karine na lera na Karine te na mela na Karine te nga. Mais vous comprenez que j'ai Karine à ça la binoté dans les réseaux sociaux. Aza maman YouTube bon dima. Le vous match là le blabla. Non, tant la monnaie vidéo te met la na tante mandoi bibiche like tapoter partager. Na ba sur la 8 ans na ya pena ba ke ye pena la sola dans moi la samba. Ye pena za moi la samba et tonton elekimba ngela yebio kasi ateli biso susu video ya yesu susu na boss Jimmy Belao ezali basé na bango balapa Karine ya bon comprendre ba wario des peuples congolais bon comprendre que Karine ya za kabongo surtout la likambo fali bo ba ke tala même sœur na biso Chantal Bomolo asenga ki même pardon na Sarah Tola bi Sarah Tola tika nanu ko sala live oyo ya Karine pour comprendre ki j'ai oyo senga demande Mati ou bien yo kanga na on sala live izala ocha vidéo na ocha vidéo mais bo ba ke Karine na concert ya fali ya Arena Paris la Défense, tu es bien que Karine Mokonzi alinga relaxa moi na été bébé Arieta. Aboya. Karine na monika concert ya fali. Karine a lobio azo bimisa Arieta. Ba wario boye bien ote. Yaya basala ka ba jo ba je yaya. Yanga makambi na kota rangote ngala ye kala sala analyse pour te faire comprendre comment vous voyez vendre la ka muninga mwasi moko kaka bolobela ko to bima ba misala ndetinga bona kinanga musala ko chima 85 € nanga so la beti 10 jours na za mona 800 nanga mais ce qui tezali na za droit les kala réseaux sociaux Karine linga ko bimisa photo Arieta te mimi le cœur bota apporter bo partager Karine ndenga zana za mwana wenge wera baby sala eye wera baby sa Karine mwana la samba alala kuna aliaka kuna bamelaka na ye balala na ye balamukana we Karine ayebaki tous les 4 coins ya la samba oyebise blikito na yebi oyebise selo vie na ye oyebise wera vie na ye batu nyonso ayebi bango siko ayebi makamba wenge aozwa ya wera tiaji
il y a la coste à tiers, il y a blé qui tourne à tiers, il y a celle là. Ah, on met 12 mots, on a 24. Pardonnez ma téléphone. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui, et toi? Je suis à la maison. Attends, je vais t'appeler. Zéla, je vais t'appeler. C'est pas grave, laisse ça. Dans les nickels, non? Non, je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Non, mais fais dans les nickels. Fais dans les nickels. Fais dans les nickels. C'est bon. Fais dans les nickels. Eh. Voilà. Karina linga kobimisa. Abo tapoter live. Bo tapoter live. Karina linga kobimisa rieta te. Karina bimisa rieta. Karina linga te. Karina zelika concert ya Fali, pardon mon pao. Azelika concert à Fali Arena. Karina ya awa bimisa la biso arieta. Quand on a bimisa arieta, bah tout le monde va concentrer la concert à Fali te. C'est vrai. Bah si tu concentrer na mama arieta, tout le monde arieta, zemeza, ezate, zemeza, ezali abota te. Ezaki trop compliqué. Bah tout bah na ba doute. Et l'autre mona mwana nga mona ke spectacle ya Hans Lizolo na moni areta fara. Dieu merci mwana aza. Fallait tiens concert ne awa beta. Deuxième concert. Karine mwana wenge. Lukamambo. Oh kibas, soki kibas. Encore ben na Joujou ba voice ezali Joujou atiaki nenga benga Karine. Palo bala Karine ke Jimmy Belaou abengi ngai to sala na émission. Karine abi to mona ina message. Karine ya Joujou a lutie voice nenga tindela Karine. Karine a komeli soko sala na ye sala. Kuda bi mota bi sala na yo to monaki. Et là ba ja Karine. A comme si batu batente. Alors, on sur 12. Tout ça qui abebisa te mais ayaka la moment ya concert ya Karine ndekoloba so tokosite est-ce ayaka la moment offert azobeta concert soki Chantal Bomolo yemoko tokosite oui merci. Ok, là, tu comprends. Tozo la vérité, ngaza pour Karine te pour Moutouté, tout ça analyse ya Karine koto lo baké. Vidéo bimi lelo, yewala to moni ce qui oh azabo cité Jimmy Bella yewala akol Lukasara basa la ne ba live. Moi na sens to ok nene. Que tozo ma ke Karine azo ko sa biso, Karine akomi ko saka biso lo kwa ba bébé. Ya kaka na moment oyo Fali atie concert na ye avec compris. Pour Chantal Bomolo, il y a beaucoup à l'oba kiango. Ba image ezali. So que la TikTok à Chantal Bomolo, ba o balandara biso, balandara Chantal Bomolo, boroyo kamu. Merci Joe Love. Kali la Monica la sous concert ya Fali awa. Aye biso marambo. Ya boss Jimmy Belao. Après si comme ceux qui bassent beaucoup melanga son nazo prononcer bien te. Et là quoi kamusangai boss Jimmy ceux qui peut boss Jimmy Karine alors là que dia boss biso toza sukunate olos. Tu éviter ce torozon sa combo ya Jimmy la Chine de Karine bon la biso ce torozon sa combo ya boss Jimmy Belao ou bien si kaka so na kibas na ye toyebite. Maman on est là bonjour. Toyebite, so to kozongi sango. Azaka kibas. Toyebite so to kozongi sango po Karine. Karine abaki baza suna Jimmy Bella ote ba bebani. Elo unge kamusangai boss.
toyokani babwako na héritier mama on est là tokani babwako na héritier tokani bazobwaka o partout Jimmy Belao Jimmy mais là on est comme sangale na mona Jimmy amata na live ya Saratola po biso toza pa internet toyebi à part ça pe so na mizongi pe ki mutu lelo naza na mbongo na nga pona sala émission ou bien la kei Sarah ya minga na plateau ayambinga proprement comme une femme ayambi yo penda sala émission comme boss Jimmy Belao ne Sarah dans l'émission l'émission ezali boke panolitam ou boke pandoko na biso ya Saint-Denis comme ki mangali mbisangé ya ou bien boke kuna bosala émission mais boss amati na TikTok a préféré appeler sa mbongo na ye pour base le la Karine et là ba jeune maman Karine a beti 12 Karine a kosi biso po ba rozo na boete tala ba biloko balakisa ki biso zemezate Jimmy Belao oti de la biso te sa grossesse o ezaka na njete moko alobaki aza la zen akosa ki biso ayebi bien pe que grossesse faisait na débattant atine biloko nyonso ya likuta Karine akosaka biso na réseaux sociaux mukomsu tokovanda kago tosutuka mukomsu tokovanda kago tokosutuka makama Karine so tozaka sima makama Karine eza likambo su pena sali pe likambo na ye totie pena kakipa kokolo attention c'est bon tovandi babandi balive na bango kuna balive biso na bino tomonaki na biso tovandi Chantal Bomola ye asengi ke Saratola ye kosala sur live te soko lingaka vraiment fali Saratola ye kosala sur live te tomoni na oluka ngo tochango merci Sarah yoki atiki tovanda kabo loko ayebeka concert a faleza abimisi arena de Karim Mokonzi abimisa ki arena de Karim Mokonzi mwana wenge azaka na posa balobelaka ye Juillet 2024 à la gare du Midi, moi Anse Zolo, Karine Mokonzi, Gauthier Lissassi, Areta, Jimmy Belao. La paix est plus forte que la la paix. Anse Zolo, yope. Oyebaka makambo ebele pa ya Karine. Obombaka so biso batu bazoloba batu bazoganga yo vani no kwela kuna. Oyebaka makambo ebele Anse. nayebi ke ero oyo bato ebele bobela motu basololi nini eloko eleki kimia na mokili eza te le boss Jojo Mandiki Mapata tipe bokana le lauréat le boss de David Mangaya topesi bango matière nga moko yaya na ye nabomi bamoto wana botapote live please botapote live ezosala barouge balobi libala te kufi bondeko tikali la famille reste sacrée on est ensemble ya boete voilà c'est fini c'est parti les boss Jimmy Belao kibasa boss kibasa boss Jimmy Belao siko tozoyeba te Karine Karine yebisa biso tozongisa koma boss bien boss Jimmy Belao mais totikaka na kibasa pour grand frère Anse Luzola alobi bobongisi Karine yo pena oza moto akobongisa na facilité Karine aza moto akolimbisa mpo ndenge kendaki ezongi bongo Karine aza moto akolimbisa boss Karine alimbisi yo basololi nini eloko eleki kimia na mokili eza te le boss Jojo Mandiki Mapata tipe bokana le lauréat le boss de David Mangaya topesi bango matière nga moko yaya na ye nabomi bamoto wana moto esili balobi libala te kufi bondeko tikali la famille reste sacrée on est ensemble voilà c'est fini c'est parti Mami. Allez, pose la matière.
ça on a 6 bandalelo. Dites amen. Voilà la famille, nous sommes. Sikoyo tolongola kibas beto tika. Foka Karine yomoko oyo yebisa biso. Loka musala na oyo poneza musala na oyo za kopi na yo. Temo za mwana wenge, à part wenge likolo na ona samba. Oyebi yo monongo liaka kuna na samba melanga kuno lala. Ça veut dire oyebi tous les 4 quoi ya la samba. Oyebi pe ndenga omemela biso, omemela biso na boss kibas. Boss kibas apa so ki ja Karine ba solo la ki penza ko obiko te. Ya oyebi sa biso soki tolongola kombo wana ou bien tolongola te. Comment mutu mbandaka balobela ke bonde to vandi bo. Comment mutu malo nenga za lo mo siko ba vandi moi qui me mo ninge kota e mo mama ya juge lungwa na ngo mo ba polémique allez abwa kisu oyo. Siko bato ba sala be mission nyonso. Bambongo pe ba diolo bambongo pe ba 500 pesa ki bambongo nga pesa ki ndenge kaka kimia belingi bavanda na bango gere na bango na juju eke mwa moke ezongi nango ezala ngo mpena sho makasi te Karine abi te nga kovanda boye te Jimmy Belawo yaka tokutana tobwaka video yomonango te alingaka kimia te avanda bana bi te mama Charlotte fosalaka video te Karine pardon utawapi wenga ngo pe pardon baby sayo bon partager la famille to soit moi bonjour yaya ngai na loba mama sese yo na nyonso ndenge leki na part na yo retrouver yango bien to trouver mabe maman yo pose la question de yo to ngala ma yo to mati na live na yo mande na yo loba yo de pe opinion na yo de ngande la opinion na na part na ngai eza kutu pour la part moni batu bakoza bafinga na ba mama sese ya na ngona problème te po baza na bango batu bafinga mina bango bayebanaki bayebanaki po kolanda makambo ansa lobi libala ta ekufi famille etikalaka na voice otie oui omoni mama sese eza na babiloko mosusu na vie balekana te omoni bapara oyo nde baboti biso bazala sacré basakana na moboti te omoni ata oza na mobala ata kotisi yo bagi alliance soki adebordele mama oyo aboti yo ata moboti yango asombele bino immeuble boya ye nga nazala bongo omoni mama Charlotte servante de Dieu leka ekopesa témoignage afinga ye mutu te eyaki vi na ye mais le bato bakatikati yango mpo banda komanke ye bato badeplace mpenza soki lisusu totali lisusu ndeko na biso oyo frère na biso oyo frère Jimmy totali na voice adeplasaki afingaki mama ya Karine nzoto ya mama na ye voice oyo Karine atiaki biloko mosusu omoni na mokili nde toza boye tokendaka na babiloko mosusu okoki kolimbisa mutu olimbisi mutu abino mama sese aboni eloko nasalaki limbisanga asengi yo pardon na telefone na limbisi yo eleki bato bamoni te bayebi te soki bosengana bolimbisi soki mpe bosengana pardon bato baza na ntina oyeba ngo te ozokomprendre mama sese mpo bato baa na ntina kutu ya koyeba ngo te soki bosengana pardon mais biloko ekotisi moboti na kati moboti afingami eza bien te ma chérie bongo boss wala yebaki teke akoka kosala ngo te po azalaki na fille moko boye abanda ovivre na ye pourquoi ka fa sala ngo fa finga na mama Karine après yasenga pardon po aza mokolo makasi kasi ça eloko na oloba omoni babiloko mosusu bato bazalaka bana facilité omoni ana facilité ya koya on est la famille on cherche la paix pour eza maman na ye mutu afingamaki te vous comprendre eza maman na ye te omoni na vie ndenge tovivaka boye biso mo bato pesaka bamama na biso valeur quel que soit okoki kosenga mutu akoki kosenga pardon afinga mama na yo
Bonsoir à toi, Dorine, ma vie, ma copine. Bonsoir à toi, na monité. Excusez-moi, ma chérie, le banon. Na yo moko mutu omoni eza ndeti mutu kwa nga na lobinga na tiemba tusute omoni nga na vina nga so mutu fingelinga mama fingelinga mwana fingelinga papa en tout cas na kotia na motema na ngate me na otika suko lobisute na otika lati bo mama aza sacré moboti aza sacré moboti bakendaka ne na makaba omoi ndeti boye mama Charlotte afinga mitila ba niveau pardon maman Mimi na kati otenga na lobi est-ce que koza Karine yemo te ko pe ko créer mon boss pour Karine pour moi ndenga na omona boye non mo bien aza pe capable au sala ngo ou pas non ça c'est moi loko na olobati mais papa est-ce que basala base na mama okoko sala base ne loko mama no afinga minzoto na ye ma chérie yoko sala base abongo moi donc sala mote voilà c'est tout pour la succès après ko sacrifier loko mo pe boyo ye bien ngo tala quand même mutu so oza kisa mbongo mais azo bon maman na ye bien ko coucher la maman na ye pas comme na mbongo en tout cas na vie nga penga eloko eleki bon tapoter la famille 22h na okata langa o ba moni mosenga ba demande basengi bo tapoter eloko eleki na nya mama ezate pona nga pour lelo mama Charlotte afinga mama o afinga mana koleka mama Charlotte eleki te ndeko na biso mobala azo finga mama Charlotte na kolala abimisi ba gros mots kaka po ani nyonso wana ezaka basé na témoignage lelo voice o ndeko Karine atiaki ndenge ndeko Jimmy azofinga mama na nzoto mama na yo love live baby te eza opinion ya mami yo love yo boko mata osengi pe olobi pe opinion awa to sala toza na opinion na ngai yaloba live baby te eza makambo ezaki clair comprendre te azofinga te mais azolo nazo expliquer likambo ezalaki clair olobi bébé yango moni bango bazotambola kati basema nga nazo expliquer makambo oyo mama sese oyo biso tomoni mama sese ezalaki clair nga nazokamwa ndenge na misu lelo bato baomona yango boye nga eloko ezochoke nga basolo eza na problème te eloko ezochoke nga kota mama po mama fingami nga apa mama mosusu etali nga te nazoloba na mama oyo aza servante de Dieu afingami donc soki mama ngo afingamaki na kati ya babeze ekoyi mabe makasi basakana na moboti te koma mama ko ofingamaka bato mpo bolimbisana na facilité réputation ya moboti ezofingama soki eza bongola moboti no azofingama koya koloba te fanda kimia eza bien te eza vraiment mabe makasi nayebi te mutu na mutu ayebi valeur ya mama ndenge azwela yango eya na bato mosusu bazwa bavaleur bato mosusu bayebi nde nga namona mama nga aza précieux koleka bamama nyonso donc tellement namonaka bongo mama na nga lokwa lelo akufa mama nyonso atikali aza mama toka sali namoni likambo beshoke nga nazoloba na parte oyo ya kolimbisa wana ezolotala nini part ya mama koma mama fingamaki makasi ndenge wana lelo ti lelo mama na azofingama ti lelo azofingama siko azofingama na eloko olobi bato boya kofanda pourquoi bokoya kosanga ata na kuku bato bayeba te c'est ça le problème po choquer bato te mutu nyonso ayebi anakosala boye ye atosali ye mpo na mama na ye lobi ndenge eza boya ofanda basali la pete oke mama Charlotte ye moko aloba eke soki nazofingama boye eza mpo na mwana na Karine me ngai nalingaka te asala mosala wana siko Karine ye moko lokola alingaka mosala na ye seke ye moko tozokotisa mama na makambo so ngai na comprendre Karine bakosala je na boss accepte yango ou pas je sais pas. Mais maman non de mutazo finga mandenga mabe en plus ça servante de Dieu totala kamini nzambe atikala ka nzambe alinga tala basaka na ba servante na ye servante de Dieu azo finga ma bazo débordele na batu bazo bakolala e pa za ndumba te totika ko
yango lisumu nini yango soki bamanke mama no na lolenge nyonso okoya bato bafandi ensi ansi ndenge ezala so bamankele mama na ye ndenge ansi akolimbisa motu na facilité ansi kutu bango natiki na mama kalunga eleka kutu ya makambo niti lelo balobanaka te ebongo ya kodebordele mama na ndenge akondima batsenga kimia te bandeko tobanga nzambe nga mpa na ngai yango wana. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toi, Lina Basilwa. Brassard. Nicole, il y a des dépôts qui sont allés. Je vais me remercier. Ngai. Il y a un dépôt. Je l'ai quitté. Chinois, bon matin, Carib, bon matin, parce que 22h, 22h10, na Kati live. Il y a bien. Ah, il y a Gabi P. à Fingaka en Siluzolo. Voilà. Bon, il y a Gabi P. à Fingaka en Siluzolo, mais il y a Gabi P. à Poto. On va migrer. Au cas chinois. Voilà, on a vu que Karine, surtout Rolanda Karine. Il y a Tozi qui ça va foufou na moto. Tozi ça biloko na moto. Torobo mama bala na biso yo mona un jour avant libéra libala le bukuna combiné mama pasteur le bukuna vina yebongi biso yo to moni na boss chui kibala ye moko mpesi kombo ye moko pa ya kolongola kombo na ye Karine yo yem sepso ngo olonga poto yebi ko raté to sala live biso be to roza ka wana na se to royo ga ndenge okoloba. Nous sommes tous Hollande, moi Gisèle, moi c'est qu'à merci, tapoter, bon partager. Oui. Et pardon, oui, mais je suis pas contre la maman Migue, je suis pas contre aucune de connexion moi si n'engaleki, je suis pas maman Chacha, maman Charlotte, afinga mingi koko ya rieta, afinga mingi. Je suis contre ce bâtiment qui tu me dis que j'ai fait des trucs. Car tu éviter ce qui Karine yemoko mutu azo sala ba jewala parce que aza mwana wenge to comprendre que to bossa la te Karine aza mwana wenge Karine yebi ndeka ko man bo ba ko benga ngo azo ko manipuler po mutu ni na ko linga ka ke ba lobela ke peso totali bien ndenge boss amata ki pasara pourquoi kenaka ko luka sara to la fois yebi ke Karine sara to la ba yo kala raté. Bonjour à toi tribunal ba yo kala raté. Yé pena ok nango bien na kolukaka Sarah po bato bazalaki ebele a préféré pe afuta mbongo to éviter ba 500 ngo oyo alobaki na live éviter so bato yuchuchuchu baliaki pe ba 500 wana po eza likambo mbongo eza mosala c'est bien soki baliaki mbongo po eza mosala na bango mais ye moko kibasa alobaki baolia mbongo. Ah oui. Comment y'a beaucoup de nini? Ah, ma camouflage. Tu as mis coup tout est. Soki kutu baliaki pe mbongo bo partager Joe Love Mata mo na ko na chino linga Karima Kati bo partager ba chino no ba ko mata est-ce que ba boye ba ki likambo ponga nga na Monica ki et ezali na 12 Karina ngaka ba lo 29 juillet 2024 à la gare du Midi, moi Hans Zolo, Karine Mokonzi, Gauthier Lissassi, Areta, Jimmy Belao. Joe Love Mata, Loba, bon partager. Ma cessé. Bonjour ma chérie. Bonjour mère nangai, nga la bonne na bana kala menaza vraie chinoise. Au moins on dit qu'à la message, bien bon ça m'a coup tout à jeter. Na émission biso, toi na likambole ki la biso te, so toi ba toi Kilibi. Pas kokio lobae, maman Charlotte à la base c'est une servante de Dieu. Karine à la base c'est une chrétienne. La gamme la biso les Karana TikTok et tout, nous c'est la Chine. Biso ne te dire jamais bon ba buzz, c'est ça biso. Voilà. Dans ce tour, que notre kenango gauche, yo m'a expliquer qu'on qui toque parce que na senti peut-être que yo ka mamba la Chine. En tout cas, expliquer qui bien à la base ba histoire tobeta qui d'aller là qui ont fort. Merci. Mutuku tailleur le ba finga ki mama Charlotte limbi ça raconte ko le Karine, ma Charlotte ane ka mutu.
mutu musu pa ko finga na nzela to yebi na biso pété mais loko eza Karine yango moni yeba na ki ba to kombe ba finga ke na nzela o ba finga epe na ba vie to yebi na biso te biso to za bana nzambe ala base ata yo ma cc ya ba musu ba sala ba mabe belé na okuta na bena bango te mochano na se tango lala ko buka mabolongo esa Seigneur pardonne-moi pardonne ba mité ba tu nyoso to na zoki si lelo ba limbisa ngana nga moko pe na limbisi pourquoi to senga ngo bo limbisi pourquoi to lela mawa nzambe poto za la pétos poto là devant Dieu to se présenter propre na tongo to la muka bien mais na okuta na peka na mtu to abet sanga peka libaku ko finga mama Charlotte o finga ke soki ndengini ma finga sala nini ce qui est mort pour Charlotte t'as pardonné boni bata TikTok ba les cas finga ki maman na e mais ce qui est mort mukolo maman pardonné biso bien bata utu de ça bisoni pardon eza bien parce que et dossier peno nzambe ba nenga yoksa bato son Karine afuka mabolongo après makambo afuka maka tant afuka ma esa nzambe confondre kamba nguna nanga mais confusion o yango uti na minute confusion koti na kamba nguna ti makas basinga ki yo ma chérie ozolo bana love Joe love ozolo bana yo bo partager nga live ba chinois ba mata bato balinga Karine te comme la bato mata live pona yo oya kangoma kwa finga ki mama est-ce que bango bazonga ni mwasi na mobali msupi bakuta na bonka na restaurant msusi azaki azako sela na mutu moko pa azaki wana bapesa ni mbote batika photo po pesa ka kelengi nana moni bango photo te ya da vidéo eza vidéo msusi ka bakuta ni comme par hasard na restaurant est-ce que zaki rendez-vous est-ce que bazonga ni mwasi na mobali ata batango bafinga ni bako pesa na mbote te kaka po banga bato réseaux sociaux bato bako pesa na mbote te mbote bazuka vidéo batia na internet po pesa ka elengi isiko fo bato batika ka binemi à vie bato fo batika binemi à vie parce qu'afingela kanga mama afinga na côté live bo partager live bo tapoter live afinga ki mama na nga mapoma ki ete et bon ce qui Jimmy Bele on a senga mama Karine pardon na yebi makambo le kana sous-sol na yebaka peut-être basenga bango pardon peut-être pe ba na moni pardon les pesi na moni pardon na espèce quoi yé bafinga mama Karine modèle bafinga mama Karine eza modèle bango bafingi modèle Sarah ofinga mama Karine wana asa finga Karine bongo un jour so moni Sarah a solo lina Karine sko bolubani les pardons libèrent Karine c'est une chrétienne Karine a ebine yo moko te expliquer bien Karine a ebine ko kanga batna mite eza mtokola nga bongo na olimbisa nga te mais ce qu'on a na motema Karine te Karine aza makasi mais non comme bato mususu mona yo afinga ki mama na yo penza e bongo soki abenga mama Charlotte nga senga déjà pardon bina boyeba mama Charlotte ozanga lola pona bato a TikTok Karine oboya na ko limbisa pona biso ba chinois to bien nga tambolaka awumela ne na kanda te loko a biso nyonso laisse-la se libérer laisse-la limbisa bato basale mabe c'est la gloire de Dieu mais maman moga machawa afinga mama nanga na ko lobise sous des modèles to ko kufa lelo na lobby na la nanga na la mukite kaka pom ta finga nga na internet ale na limbisité pona obanga nani ma c'est explication moi on pesa ngo kitoko c'est comme suku to za mama ya la Chine nzoko zano kutuka mutalibanda tu avais bien expliqué c'est ça kaka kotika no batute ambiance wana ndenge ekene lelo ekeka ndenge ambiance par rapport ya ke afinga ki kozongisa mabe na mabe kore mieux kaka mbeli esika basala ki pasi kaka yango bozo lelo zana nu confusion na kamba nguna lelo banguna no baoyo kana solo na kofinga o bafinga ki to bana biso ko mona bango tende bazaki liboso ezana ngo bongo te lelo zaki na nka pesa lengi ben oui Karine maman Paola artika na ye peut-être au moins peut-être ye moka lobaka tane tu journal lobeza qui na toute la journée en adoration mais bato finga qui est combien c'est pas matin là qui na ba live bato ebele ba fingi est-ce qu'il y a qui à répondre non il est bisa kapete ma c'est la mona na peuple congolais azaka focus na mutu moko maman Karine ali pa boza wana ali pa bolobi eza kopesa mutu makasi yebe akoma mutu makasi makam na nkopo elobisaka bato seka na ya buzz masese yana bino mosusu nakoswana sona mpe elembisaka te mais oui lelo guerre lobi guerre tala makambo ye na bosongo aza kokana ye kofingafinga ete osala ngo kapo atindaki bato mais ye kokana ete yo moni même na mission nga mataki pa basara oromona ondira zo kumisane mutu nga ko makambo mote na niveau ma c'est to lembi pe ko kaka mafinga to yo kataki o balimbisani esaka pe bien yaya
Biso siko to nga siko etaki nga pela osa analyse nga na yeba. Est-ce que pour qui basse so qui basse kombo ezana. Après ça qui peut mbongo ngo ba 500 o avec après ça ba journaliste. Ba ki apesi ba ba ki abimisi. Mais yepe alinga pe kombo ne evandati. Abimisi 500. Apie ba 500 on peut to monate. To e ba répéter histoire frère ngo ezani. To ba linga ba sanga ba finga ka. Mais alobi apesa ki. Ah, Zalaki. Et les mes Zalaki. Ah, c'est ça. Ok, merci à toi, Dorine. Wapi bango. Pardon. Oui, ma chérie. Tango bango bayaki ba finga ki e bazaki ebele. Tango ya ye Karina ya beti ka arena pian wapi ba fia ngo ba finga ye. Au moins na bango sous parce que Karina yaki ko kumi malgré a chrétien qui bat sa moukie mais il est pas tombola qui est par rapport à ba bien fait le baka. Tout karamaka te na mabe non. To comment ku fallait na lobi ozoro la la muki okutika pe ma obi gloire à Dieu. C'est ça en fait. Qui m'exate. Na tondi na ndimi na ngate ke ba ozala comme avant. Bah comme on a mon andimi na ngate quand on a zarazoba. Tu pas fait kenge na vie na eti. Mais ngai étant que analyste pour la nga na mone la buzz. Tout. Il reste torotala. O torotala o mona makamunios o Jimmy Bela wa solo la kina bato mona lobi ebima. Et comme pas carré. C'est cette façon ba finga boss tozaka ka zero mona. Surtout mais la émission ma chérie ça normal. So ba fingier. Pour eza la normal pour talent ngiye pa yela ki. To la lika to la muki to moni makambo ye. Eza la normal so ba fingier faut assumer. C'est surtout ah munene ana façon ko finga tatoyo. Parce que moi ce qui Karine azo sala makambo ne mususu to beta mo kara. Arolemba rotika mais tant qu'il y a ça la makambo na ye pelaka moto et pelaka ya tchaka ka moto mukie batu ba yaro sa pétrole ba mati sango penza yango ye pas tena la ngobongo parce que y en a Jimmy Karina za na poso finga boss ngotin mais boss isko ye mo rasa ki bere obi batu comme ba ndo finga Karina para boss na Karina ndo beta kara répondre hein mais parce que matane de côté pelisa moto la Chine de séparité. Donc, ça, ne t'en pas qu'on répondre à Finga et il y a un sous peut assigner la paix, batune moko ya la Chine, hein. Mambo ka revu Noana, l'aime sur ma maman sous voilà. Donc, tu peux assigner la banque qui n'a pas bête avec Kaboboy, hein. Pour l'intimité. Moi, je sais que Jimmy Ango a tapé Niamate. Je pense que dans ma Finga de Karine a mis ça qui est Joe. Je pense qu'à s'excuser et pas maman. Et puis maman aussi a limbissié. Si vous biso ba auto linga e kara rando chiwa pito za batu lo biza liwa. Les pardons libèrent. Attends finga so ndeni. Au moins muta bomi mutu. Mais devant la justice, il a un avocat. Il a un avocat qui le défend. Malgré qu'il est tué, mais il a un avocat quand même. Maman n'est pas zolé la moi langa mobile langa mais il vient de tuer quelqu'un, il y a une famille qui pleure. Mais ce monsieur, il a un avocat. Si vous avez ça, mais et pas Nzambe, parce qu'on Nzambe a la Nicolas a dit pardonne à tous ceux qui nous ont fait, qui nous ont offensés. Et bon, ce qu'on t'a dit, Moutalimbi, allez, bisotoya, pourquoi t'es toé, c'est caca, Olimbi, pourquoi? Parce que les autres qui la batou, dès que mon ima kamaro qui est là qui, du coup, de la mouki, ah, tu nous as yo. Mais là, tu as un comédien, tu as un cambo. Quand on a dit de la mouki, ton moni vidéo, et quel moutou, même là, la poste, dans ça, la live, j'ai pas le temps. Mais là, il faut la salle à live. Parce que Karine, comme ça, monsieur Mitendi, oh, bah, popioni. Et puis, maman, c'est, il y a mon repère père en haut, à Talika, alors que tu vas manger sur Internet. Il y a des gens qui ont tombolier. Maman, c'est. Nazola papa le tu vas manger sur Internet. Nani a tombolier. Comment on a salini? C'est fingamit. À comprendre que na fingami na chola mi ba photo à kalebimi bimi na sambwe. Aye qui pas sambu ça yemo pas sambwa ki. Si comme tango yeko sambu ça a sambwa kala. Nani sko a perdre crédibilité. Yé papa ngo.
mais ça tant y a bon peut-être azape mutu azape na bandeko ba ebisi etika biloko wana eza malamu te ezo honorer yote même si pas tiki na e ako ça la vie na e ailleurs avant d'aller pe na pototé pour ba mona na Karine tout le temps je pense pas peut-être ça qui a moi coïncidence moi ça que va se retrouver au même endroit ba profiter ba sali na bango pe mais pas signer na ba o ba sangana ki wana ebele pour na combattre mutu liko eloko sangisa bango za lokoso ba yo ki kazaka na mbongo soupe 50 000 années zaki nango pe buzz mais ma chérie kozala ngo lokoso te biso tu toyebi ke bato nyonso bazali na live bayokana te na Karine eza matière moko ekweli bango oyo bisara mpe so nga mpe matière na ye ekweli mpa Karine akotikanga te ndenge ekweyaki wana ye baprofite ezala ya solo eza ne mpo matière ya Karine efutaka parce que bajaloux baza ebele matière ya Karine ekotaka neti nga nakoti epa na yo mpo nayoki komba Karine vous comprenez et puis natika nanga peke ma sese na leki nanga ma sese na tikelo moi cœur na leki na tikelo moi cœur na ju moi tapoter live la famille hein bo tapoter live na leki nanga na moni en live na koti na bakelo moi cœur na leki so na kuta ko pour no mutu mususu na tema nanga te biso tema na biso te biso leka na biso TikTok to leka sika to moni elonga mutu na biso to telemaka toyoki na na oloba nini après to bakelo moi tapotage na leki mais ce que ça biso to chikaraka nga matana ba live té mais la mati pour na ka na faire comprendre la maman qui était là que na vie biso Karine oyo aza quoi comment oteya moi j'ai na eko yeba façon ya kolimbisa kana kotala ba live même mobile na yebi na kam rancunière mais depuis na comment na mono limbisa kana comment ça nzambe pesa na moto ma fille là et puis so na limbisa na mona ke na sa peine entourage nanga et ça doit pesa même mututi ko limbisa ya bongo hein oh nous c'est comme ça la Chine nous biso to kenda na kilibi oh ba Chine ba ki so biso to ka soni te biso to tambola ndenge makambo etambola soki a tiena se to tiena se soki a kena on likolo se ya ngwana nde la Chine ba konja ko so lo roli ko bala ba accepter la bilo ndimi na mini chondo mona kibasa na malembe elongwa nango oh boza suka pa o za bongo oh biso to ka soni te parce que ye moko mutu na biso a ka soni te soki a tiena se le pardon est biblique hein. On peut pardonner, pourquoi pas? Mais ça est qu'un conseil que... Donc, c'est qu'un conseil que mamie reste sage. Pour chamoulaï. Mais, totel les mélaïs, ponanini. Moi, c'est comme moi, la bataille, nous, la Chine, c'est comme ça. On a Kilibi, maman la Kilibi. Tolembakate, tokakasonite, talibi sauté. La minute chaud. Version changée, hein. T'as la page, t'as la tunami noko Sony. Parce que nous c'est comme ça, c'est ça la Chine. To tombolio to bambio. Tombolio to bambio. Qui dit c'est nous? On a des vis na biso. Ah bah oui hein. Tu crois en Siluzolo ndem tayebi makambo nyonso. En Siluzolo za grand frère na ye. Tant à Monique makambo nengo kende comme maman ba ofingama, ba maman ba osala boye. Yaya. Attends, moi, c'est des tozano boye. Un jour, na leki na oki place mo ba opopola yo. Na yebi yo bandakala na Facebook, na emunando ye TikTok na monaka. Mais na kandi na yebi yo réfléchissaka. Soki na kuta na place ba opopola na bina botika mama ba toza na mutu akando te. Botika attends bele ba kita mes messages c'est nini eleki. C'est passé. Tant que passé na ebele pe muso mo ba komo tia na se. Siko Jimmy angwa pa za nyama te, o ba za kina na grand frère na yeti. Tant atali a pecho so ela biso na ndako. Neli na pecho ngaza moi si bo beta na boyo yo za boss ta ndenge ekitsao yo kanti Jimmy azwa ba conseil wana te azwa kyango anyamata mais peut-être ayo ka to parce que wana ndenge ochika te kwa sa message ya ko matalikolo ba pecho na ba olie ba mbongo ba oshina ba iseka tika to pupola mais tant que ko ota la posa chika mais lengi internet moi chika exact yo moni banda ka na pupola ya pupola ke susu ici c'est la Chine, maman. Biso alonga biso te kilibi. Automatiquement si 4 personnes baza anti la Chine, ba okita, po ba okokate. Biso to fonctionnera bongo. La Chine ou rien. Kilibi to nango pa pour beta ma c'est pas biso alonga biso te to gagne ka toujours. To yebisa ba zozo. Ndebo sangani ebele wana bo chona mtuke to gagner te. Bon tapoter live. Gagna, mais c'est to gagner te. Voilà ma besoin la bino. C'est comme ça. Bonsoir ma chérie, bonsoir, bon tapoter, bon partager, Karine, on va live.
Bonsoir les boss les des amis on ka ba kilibi. Ok, nakulu ba 2 secondes après no kitana Loba maman loba. En fait, eloko oyo Macarena sali, asali vraiment ba on na world. Ouais. O asali wana aza muto mayeli. Ouais. Nde to baraka Macarine, mama Karine la baronne mama Mukonzi. Alingate batu bale na matière. O asali wana vraiment asali vraiment na asa mo très intelligence. Oui. Bato ebele ke baluka ke koma ke oh Karine bosiki basa sali boy. Mais c'est qu'on a mis au bajalou wana baloba soni. Ah. Est-ce que va parler en ba pangani maman. Pona yo kasi, pona yo moni keza boss la dit pona yo. Oui. Pona yo monte keza Karine Ndre yo mon ta créé qui beswa no be qui vraiment. Karine va créer la Karine a créé la que boss. Non, la question ma chérie, Dieu love s'il te plaît. La question nazo tout na selon moi, selon moi, après non kitananga. Selon moi. La autre na question pona yo tango moni vidéo wana. Bonga na moni yango du coup na lobi na façon nga ko penser. Mais tant yo moni vidéo wala en la boaki. Pona yo raisonner ni. Ngai pona eloko nga na raisonner na makamono so eleka ki wana biso to vandi to pendant une semaine pendant 2 semaines to makamono eleki wana ngai eloko na saka mama da Chine makamasa les bien. OK. O sepeli ni na Jimmy Bella. Oui. Na sepeli makasi po bata côté mususu wana babane ko milier de boy mais bazunga skona mutu nae balobani. Okay. Eloko asali wana eza vraiment eloko moko ya très bien. Ete ya biso nyonso ke makamba batu bakota ngote. Okay. Mama sese nganu toko beba na to ibani depuis kala mena ndinga kanda okobinga pe nimi na ngake poke boy mengano to yebani ke oza mutnanga. Ngana bike na rosa mama sese ki mama sese ka mutnanga ke ata opesa ki dossier pa mutu so ki basambisa nga et tout mais na bike oza mutnanga to vendre so to bongisi. On est d'accord ou pas? Mais oui, je suis d'accord avec toi, ma chérie. Donc ingelo bakema koma batu to kutango tenga so na bebe na mama sese to vane pendant une année pendant 2 ans to ebe makam na biso to kota makam batu mususu te to kota makam batu te. Ete ya biso nyonso ba batu za so kota na mama makam Karine te. Non. Karine Mokonza aza zo bate. Oui. Et ko sala maketo to bebe na biso ko bo pesa nga mungwa après to bebe na biso ki na ninga kana biga zela kana la giso ka bo mengano to zongani siko ba ba kote makam na biso basuki mbe boni yo ka kuna su diamant amanda ngo bele bo sengele bino ba shura bino pardon nga na sepeli franchement na sepeli eza pe éducation bien été ya biso to kotaka makamba batute okokate ma sese yo moko so tali vidéo wana. Oh, moi, Jimmy Bella a posé une galop à Karine à Kimia. Est-ce que vous maman posez-moi mon ballon, il y a un petit naé. On a petit naé moutunaye. On a petit naé. Bani depuis 2015, yaya. Exactement. Donc, tout côté à miso mo kama batute. Dior Love. So moninga par exemple na beba na mama cessé. To ebeni parce que depuis kala, yo zala ka mutu mo voza mature, pesa ka conseil. Okota makamu na ngati na mama sese. Exactement. Mais c'est normal Karine yé azala ba problème partout ba chroniqueuse mususu. Ya balingaite bo yimo ka beka samu to mo likolo. Mais amuta likolo. Mais édition. Oui. Tala, soko tali ka bien ko, boss lady. Tala ka maman. ça dans les cas. Pas ça na kimia. Oui. Et puis azazo bati. Azaka zo bata mutu mo mayele. Mayele. Bando mona bango chaque jour. Rien. Rien bala kisaka batu ke la relation à batu. Ata bala ki so $4,000. Siku baton bala $4,000 ba kabula ki 50. 500 le koso.
Bah oui, c'est que basuki boni, basuki be boni. Eza leçon. Il faut pas kotaka makambo bato. Kotaka makambo bato te. Ata soki nga na yebi na nga te nga na ko bato so ba mona mutaka la so ba mona ni to zaki wana te. Mais to kotaka makambo bato te. Esika nga na okumisa yo so par exemple un jour to bebe na yo. Oui, peut-être que ça n'a pas passé bien. Le quoi ça n'a bongo. Dior love, yo zela. Non, qui n'est pas XX. Au sambu ça yo. Mais c'est qu'on non. Tout ça va maturer. Tout ça va immature. Tout ça va tout mon va mikolo. Ce que l'autre ce qui boni Vraiment. Tu peux vidéo baza matière bon va munene. Ba ole kabalo banini bien bokanisa kinini. Yo ki boss ki basa. Basambisaki yo mais makambo bakota ngote esika ngo pe biso la Chine tokota live atongo sa baoleka esika ngo bafana ko yana mboka nga mono ezaka mateya ete ya biso kaka il faut pas kokota ka makambo batu yango wana esuki wana ensemble nakiti na maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et non, on a bakaka botika kokota makambo batu, botika kocha batu na mentir. So esika batu bayebana ki pendant une année 2 ans, botika kokota makambo batu. Yango na botika kokota makambo batu. OK, merci boss la dit. Merci maman. Boss la Chine. Quand il a ma fleur bota côté bato balinga karino balinga te. Là c'est non. Oui bébé. Zanga mutakili di. So lebi makelele mfuna kita. Télé bébé, émission de vous décalater dans 10 minutes 15 tozo 4. C'est un problème te. On dit la karino la mon suis à Matia à Lobit. C'est un problème te. Ouais, pour zanga mutakili di nga yaka nga ba kocha makelele na kenanga. Po biso toyaka nso ba problème na so to uto na ba famille. Na la Chine tozo la ngo kimia, okuta mate ba ventira Karine to seki e koleka kuna kisanga attention na melaka. Donc toza kuna biso na Chine doka nsoka koseka asali ba aventure na eto seki ba mama biso la Chine ba coach ba beti ba masolo na bango to seki la Chine est en ambiance et le musuté voilà ambiance ba masolo na biso moto yebi ke mama oyo alobaka boye to seki et sili to saka ba campagne osala batu mabete to saka réunion ko bloquer ba chaîne na batu te to saka réunion ko boma mutu te biso kuna zanonka ka ambiance so tout moi biso to yeka na kilibi to pupoli to soni to sengi pardon na epa nzambe so ki pupoli biso te to fa na biso to sa ba ambiance na biso homoni. OK. Moi si boss lady ya yeki na kilibi na ya la vidéo oyo osomo la Jimmy Belaou azaka pembe na Karini kasi Karini sikoyo kutala evangeli miss ba otala na skona lineti keba ekenge abako yebise na oni na la vidéo oponga na comprendre ete manke to tika makambo yo tane na komiki basa yaya tari to chana se ye boki basa le baki o comment ni na pesa ngekanga ye moto en senti ke ki ba se vandi aza petit na ye to tika bango ba chana se eska batu baza mabe ezanga kate ba problème ezanga kate même na ba famille na biso to na ba ya msuto lo bana raté kasi eloko pe batu bazolinga te akokuta funda ki basa amemi su arieta pourquoi ça me marieta maman c'est ça oyi batu combien ba pupola Karine oyebi batu ba tala oki basa sala eze loko te o mwana na sentia yaka na ngwa ezaki ba tala ba audio tina waze kwa na kati ba fingama le tomona bango ba solo la te Yvette yaka na haut niveau aza master na yimta yebi Yvette kwa Karine azate metane bakenda o mwana Karine na Yvette te Tiko yaki basande to kamwa biso to limbi saka la Chine c'est comme ça la Chine so yeli so kilibi ata Karine tiena na seme biso to wana na mwa kilibi ndam male bo mwa kiba se longwa na mwa so bilo bondi maka na facilité comme ça na facilité te to kondana ka ende en public te wana ne de sa biso Karine asa to zana ba chinoise oyo ba seka kate ba kenda na Karine peut-être Karine abanga ba chinois te a respectaka ne ba chinois parce que ta Karine on kuta coach live na ke maman maman c'est bisous na ke chenito na bonne petit paranga voilà merci à tout le monde merci de la suivre nos cartes na chamo ambiance
Merci bébé, merci John Love, bisous. Merci, merci, merci. La famille de Tozoloba. Tu éviter Karine Azo Sakana na bato. Karine Azo Kosa. Karine Alinga to focaliser na ye. Karine Alinga ba lobela kaye. La famille to zamaye. Ba biso Tozoloba ke tozala appelle la matière à bato. Mais elle mo pena to boa kisaka. Parce que elle mo so lobela ka mutu. Même ozo finir la ndenga mabe. Ba tutu ba oyebe. Donc, c'est ça, publicité, bah, tout, bah, ye. Oh, ni la selinga ya Karine. Là. Désolé, à vous, excusez-moi. Non, mon essaie d'envoyer, faites nouveau. Il y a là, le voilà, on a et ça, le comment le copie sur la live intel. Il y a un de comment c'est une demande. Oh, bon, assez sur demande. Voilà. Soki tozolandaka kaka Karine aopesa biso butu pasi nga mpona nga omona mpe basalela bango je na Jimmy bokoyeba te yaya ezalaka ti nga bofuta ele biso biso nalingi nayeba na makasi mpo bato bazala bamosusu bazala bongo nga nayebi moto atakanga nabwakisa nalinga te. Mais mon tout ça d'ailleurs pembé dans la zone et il fallait ça dans mon gars anga kamona yo zo boya likambuana mais mutu mususu azo sepela likambuana tomoni mama nga osa la live bino bo keneka kuna ndenge ngolo ngola mbato kala te nazo si sa live nazo kata la nga wa na 20 nazo kata la live. Mais si on a lobby, à la communauté congolaise, pardon, n'est pas la maman, mais Karine y est morazane, bomoni vidéo. Karine y morazane, bomoni vidéo. Voilà, et ça n'a pas la et ça Karine y est moralinga bongo. Karine a la caméra boye, ou le la combo na ye. Karine vient à Yamana. Yalinga kala la tête. Pour tout le monde, il y a un concert à Fali, ma salle ni na arena, abimisa ki arrêta, tout le monde abeta ki kuna so na David, ya Belgique, abimisi makambo ya Jimmy Belaou, atikite, a continuer nango arena de Karim Okondo, osomo na mutu, azolinga ko lâcheté, azolinga kaka balobela kaye. Si qu'on bino, nyonso ya zo sala, boza derrière ye. Akene toilette bolandi, akene boye bolandi, ni kamu boza kala sobo mo ni kambo fongo live. Les gens les kamso mon peu, il fallait ba taki pa ko même bolba ke o Cindy balobi ça e. Cindy aloba la likambo amona ki c'est important de parler à parler. Amona ki o ba ok na ngoza buzoba, na so obligé ya ko loba na se défendre. Que on a bimala fali na zone ça aza moi sa mutu amona ki fona ya naloba mais ça li ka mususu Karine basali to beto on peut non kara poto la ça qui ça Karine pe réseaux sociaux zali même lelo on la batebele bazala ba TikTok bazala ba chinois ebele ba via rapé mais TikTok yi le mutu so akoti la makamne a focaliser la makamne il faut aux abongo et ça raté so Karine a collier la mado bokani photo bolandeli yango Karine alobi bo ye kutu na remarqué tema za mwana wenge mwana wera ayebi babliki toni bayana ye osele yo boye ya yebi surtout abandana héritier garçon héritier mona ape mutamatata tala kibasi ndenge aza pembeni na ye aba osola neni azoyebise na opeso 30 000 euros na opeso 30 000 euros Limsande na finga ki mama Chacha, loka na finga mama Charlotte. Vidéo wana zomona baba oloba nini? Kari pe mukonjo ma pe zo enregistrer. Embadi. Bon tout ça voice asuka. O ansizo la lobi to kata live, na mena kata la 20. To clôturer lobi to ça sur live. Un refona kata. Nango ngumi na trop na live té à part so bato ba o mata. Wana attention ke na moi kitoko. Bon, on la famille. Tocha vidéo à souka.
À la gare du Midi, moi, Hans Luzolo, Karine Mokonzi, Gauthier Lissassi, Areta, Jimmy Belao. La paix est plus forte que la guerre. Nabiga héros batubele bobe la mutu. Basololi nini elo le kikimia na mokilizati. Les boss Chuchu Mandiki Mapata. Tipe Bokana les lauréats. Les boss de David Mangaya. Topesi bango matière. Ngamoro ya nae na bomi ba moto wana moto sili. Balobi boule bala te kufi bonne kotikali. La famille reste sacrée. On est ensemble. Voilà, c'est fini, c'est parti. Les boss. Karine, yo da mutakolimbi sama kasi mutabolingo ka yo mutakolimbi zelana. Pardon. Deborah. Karine aza mutakolimbi sama kasi to kana kuna zolo bani. Aza mutakolimbi sa dabe mutabolingo tala. Ayeka kobina. Yo mone aza mutu. Voilà, la famille. Natiki bino, ayene ko sepela, ko bina po. Aye ko la sabino que je m'en fous nende bona yemazoki, je m'en fous. Yanga ko la sabino. Alors la sabino que ngama kamnanga so bo ko tango bo tika na soni. Bisous, bye, bonne nuit la famille, tout le monde na balasima. Merci. Bye.